Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote lipa nyonso kozwami kozwa vraiment gros bisous na euti na cœur sensible soki na mobosani vraiment na mimi lisumu moko munene na ke penza mbangu kopesa mon boss si mutombo mbote bele papa zwa mbote euti na cœur sensible yo na bana na yo na libota no mobimba bandeko ya Congo Check Check TV. Ha, buzumuna elongi ya cœur sensible eza na esengo moko osaka nango te naza mpenza na mabela bakoko elobi te kaka na RD Congo balobi ete epai oyo tie litambe na yo tika ete epesemela yo toza na kati ya arene ndenge bozomona biso awa toza na kati ya place mpenza ya malokele malox yende ngakutu na oloba na ngai ya mingi te nazokende kombuka ye moko aloba tina tozaleli awa po ye mpenza aza mpe na monoko na ye aexplike biso. Bonjour maman. Bonjour Tessas. Comment vous se présentez? Ngai Tantine Malokele awa na kati ya Bundesi are awa eza epai na ngai nayambaka motu nyonso nasali esika na ngai mpona biso nyonso bakongole bazaelwa bikolo nyonso oyo aza africain eza epai na biso bisika ngo eza mpenza otekaka biloko nini oyo bakongole nyonso esengeli baya ndenge olobi bikolo nyonso natekaka biloko nyonso tu ya baafricain ya biso bana moko toliaka pundu makemba kwanga makayabu biloko nyonso biele natekaka taba natekaka mwa restaurant moke yali mpona bandeko na biso balekaka awa na arene mpona bayosomba bitukobe balingi bakende Pologne basalaka mwa skale awa baliaka eloko nyonso moto nyonso ana yango besoin. Bandeko bakongole soki oye na Bundes na arene soki onyate pa malokele te sake yo lekanaki nzela mosusu malokele oyo oyokaka yeyo yende azosala po arene ezala bongo te bongo mwana mama tozosala po ezala po biso tobanda mpe arene yango banda kala toyelele te mbula boni mama nasali awa 25 ans na kati ya Bundes ezali awa te yango nazalaki na likanisi ya kosala eloko oyo po tokutanaka na baninga mosusu oyo baya bipai na bipai soki nazosala skale awa na arene tokoki kokutana eloko ya kolia eyali eloko ya komela eyali so mpe elamba eyali mpe wana okoki kosomba tosakanaka tosaka lisanga na biso mwa eloko ya kolia bamozi na biso ya moke moke tosalaka me banda obandi awa bakongole nano babundi te kobunda ezangaka te koswana ezangaka te me kobunda mpenza ya solo ya bitumba mpenza awa nano esalami te koswana ezangaka te bongo ntango baswanaka yo olobaka na bango nini soki baswani na oloba kaka awa eza mboka lwa nga na biko kobima libanda mpo tobebisa place na biso tokutanaka te omona mpe na botosi na bango babimi mpe libanda bate kosolola masolo na bango ya solo vraiment mama olobi ya solo ntango biso tozolekana toyoki mpenza makelele ya bakongole na ndenge ya mabe te na ndenge ya masolo bino moko boyebi kaka place bakongole bazali ambiance ezalaka mpenza makasi bato bazoseka tolobi bana tata baza kuna puiske bayebisaka biso balobaka ete tata bo moko ekolo bo moko tobeti mpenza mwa kude epai ya malokele nde tokoti mpenza kati na bisika oyo me mama na ngai eloko mpenza tokoteli awa likambo moko ezotambola na mokili mobimba kongole asalaka kaka betise botama kongole oyoka elenge koyoka soni na mokili mama nayebi te soki oza kokura nayebi te mama na ngai eza na mwana mobali moko papi mboma azali journaliste ya monene na mboka na biso bolumbu na ye etamboli mokili mobimba mama nayebi te soki oyebi merci mwana mama na ngai nayokaki likambo wana nano namoni te nazoyoka kaka me nakoluka namona nano yango nayeba soki mpenza ezali ya solo na likambo nayoki
soki ezali biso bamama te tosali yango eza mwa mpasi mingi mpona koloba mpona kati ya bolingo ya bato mibale mpo koma na kosala eloko wana nayebi nano te mpo nano namoni te soki namoni ke alinge mwana mpo nazoka moto nyonso azokota epai nanga azokota ngai likambo me nao namoni na miso te me soki namoni na miso nakoloba mpo na kati ya bolingo kaka ndenge na repete lisusu na kati ya bolingo elaka ndenge wana bolingo eza sekre ya bato mibale soki ndeko na ngai ya mwasi azwaki ide ya kosala biloko ndenge nazoyoka na bato mpo nao namoni te antuka na kondima yango te nasepeli na yango te mpo ngai mpe nazali mwasi lokola ye nakokosala yango te nayebi te soki mwasi wana aza mwasi ya libala ubie azali kaka moninga nanga mwasi leka tolukaka boyo wana nde mwana mama nayebi nano yango te. Merci mama mpona toli na yo lokola bandeko baza mwa mingi tomeka nanu mpe kozwa bandeko mosusu bapesa avi na bango. Merci mama. Merci mama. Ndeko nanga mobali bonjour. Oui, bonjour. On s'est présenté nanu na bala nyonso Congo tchèque bayeba yo nanu. Nga kombo nanga Moïse navandi na Arke. Ndeko nanga mobali merci mingi vraiment ofandi mbula ebele awa na Arène. Oui, navandi mbula ya mwa ebele na Arke. Bongo ndenge nini bapays mosusu naluka polémique te balobaki bagene ya Arène bozalaka neti te mpona nini? Bon, eza selon makanisi na bango me bavrai po toza baallemagne eza bamboko bango bakokanisa te. Ndiyo ndeko na ngai ya mobali nayebi te vraimen soki ozali moto ya kolanda bareseau sociaux. Oui, nalandaka yango ya moko. Olandi likambo ya ndeko oyo ezobaluka na baportable partout ya motakala ya journaliste. Oui, nalandaki yango ke esalinga mpasi na mawa soki vraiment likambo eza ya solo ndenge nazoyokelaka eza mwana mwasi moto azosala yango parce que misusu bazobake mwasi moto asalaki soki mobali mwasi moto atombaki soki ndenge donc papi mboma awuti kobala kofiance na ye ya sika ndenge ezaleli mais mwana mwasi afai na Suisse bazalaki na ye mais amoni ete ye atiki ye ake kolinga mosusu nde yango asali ye nko na réseaux sociaux abimisi ye drapeau ya RD nde yango wana. Bon, soki mwasi yango asali marke wana eza pasi mpe eza mawa parce que bolingo ezalaka 2 personnes ntango bato mibale balingani donc babambo moko donc ça veut dire ke asali mabe ndenge mwana mwasi azwi bolumbu ya mwana mobali abimisa yango eza kitoko te ozomona soki alingaki te ifale pa yebisa moninga mobali tinasepeli yango te parce que ozosala pasi mpe ozozokisa bato soki oza na motema te okoki kobela maladi moto soki opike mpe sur place eza malamu te parce que motu oyo apublie wana aza na famille aza na bandeko aza na batante aza na bato ebele aza na mboka mobimba ezolanda plus aza journaliste plus aza moto ayebani eza te moto ayebani te eza te motu pamba kosoki moto ayebani bon bamarché na ye bamakambo nde nyonso ebebi likolo nini ya mwana mwasi wana soki vraimen esalimaka wana eza malamu te abebiseli moninga mosala. Orapele ngai mpe nga mpenza nazalaka na besoin te ya kotanga bato mwana mwasi moko atikalaka bolumbu na internet na réseaux sociaux c'est sûr okoki koyeba ye ntango abimi na ntongo asepeli abi tokomi mibale na papi mboma tokomi mibale na papi mboma bandaki komona ke ye nde aza koedike masse mais lelo mwana mwasi oyo atikalaka kotakala na réseaux sociaux asepeli mpenza kosambwa ya ndeko na biso papi mboma olobi nini na wana? Soki mwana mwasi yango olobi marke wana ke asepeli aza motema malamu te aza motema mabe donc aluka elongi ya nzambe ozomona aluka elongi ya nzambe parce que jamais basepelaka na malere ya moninga ozomona soit aza motu moko asambelaka na ye te ozomona aza motu nde ya banzela ya molili. Ndeko nanga mobali etanke oza mobali est-ce que vraiment ata sentiment ngo eleki olingi mwasi moko boye na Amérique soki wapi azotanga bote lokola mafuta ya mbila est-ce que penza okoki kosalela yango olakisa bolumbu na réseaux sociaux? Ngai nakoki kosala yango te jamais nakosala yango ata kutu aza goût ata kutu sene eza lokola crème oza liboso ya kamera obende okosala yango te? nakosala yango te parce que motu nanga ezosala parce que namoni bandeko mingi oyo basali epa na bango
oyo basali bavanti bango babanda kosala ebandi mpe masolo ya motango ebandi lelo te depuis kala ezokokita. Ça veut dire qu'il faut nazwa mayele, ça veut dire soki nazwi mayele te, ça veut dire mutu nango eza na batufu na kati. Siko conseil nini yo bokopesa Papi Mboma wana journaliste mobimba ndenge azosala aza na kati ya voiture azoyemba azomona neti aza kosanfude na moto akala na bandeko azolongola soni mais soni yango ezaka kati na ye conseil nini okopesa ye? Conseil na opesa ye kaka ndeko nanga mobali mwana mai courage eza makambo eyaka nango na vie. Courage mais na kati ya portable on eza na. Mais oui, ils ont courage parce que nous avons et c'est ça l'ami déjà. Ils ont des choses dans kati ya mai na ebale. Il faut ça la tour nager au bimarak. Donc choix exact mais ataraka ma bonne de la ranza maison morsungaye. Merci beaucoup mon frère pour me répondre bien ça d'apamolaye. OK, apambola pe yo apambola pe check Congo check apambola pe malokele apambola pe bakinyo so basanganya. Bandeko toza kaka toujours pas malokele tant tokoti nakuti penza mwasi kitoko aza liboso na ngai vraiment mama na ngai bato nyonso bazolanda yo balingi bayeba kombo na yo ose présente na mama nina vandaka na musheni laba mais nazwi mobali nanga papa luye aza maître aza maître na arène nakoma kofanda nanga na arène ya solo penza kusi koza mwasi kitoko lelo la terre ya mwasa luye ya maître luye ok mama sango pena na koteli nango awa vraiment nayokaki makele ndenge nga nasoloye na mama mosusu nayebi te soki ozali moto ya kolanda bareseau sociaux te en tout cas vraiment wana pena nayebi yango te me naye koyebela yango kaka awa me esalinga mpasi en tout cas ndeko ya mwasi wana vraiment eloko asali mama outi oloba olandaka vraimen bareseau sociaux te mais eza likambo esali mapasi makasi ndeko na biso Papi Mboma azali penza journaliste na RT Congo mboka penza oyo tolingaka mingi azali mpe mutu kotala ye penza boye ndenge bato bayebi bafrançais baloba ete l'apparence trompe mais yaye trompaka te aza penza responsable mais eza likambo ya pasi mama alakisi bolungune na kati ya bareseau sociaux epai ya mwasi mais mwasi nde apiblie yango neti yo mama na ngai avi na yo ezali nini na peuple congolais na balandi ya Congo tchek bazotala yo en tout cas nayoki yango mabe esali biso mpasi vraiment ndeko ya mwasi wana vraiment bakoki kokize ye bakoki kozwa plainte mpe na nini na leta basala plainte na motu oyo amoni motakala ya mwana sikoyo kotala mpenza boye mama na ngai mwana mwasi wana mpo azwa likanisi wana ya kosambwisa ndeko na biso ya mobali peut-être mpo azalaki na kwiti nde asalaki réaction wana kotala mpenza mwana mwasi wana estce mpo na yo akoki kozala mpenza na esprit nini namoni aza esprit moko ya bien te mpona kosambwisa mwana mobali wana ata azalaki mpe makango na ye mais akokaki mpenza kosambwisa te mais ndeko ya mwasi aza vraiment motema mabe atoka fa tika mpenza acte wana po aza mpe mwasi ya libala seke babandaki kobima na ye yango asambwisi mpe nzoto na ye mais tosepeli te sikoyo epai ya bapapa na biso pourkui na ntango aza kaka na mwasi ye akutami na RD Congo mwasi aza na mabele ya bamindele fo kaka balakisa baparti moko oyo ebombamaka nango batata na biso bazoki soso foni conseil nio koopesa batata ezala ya poto ezala ya afrique en tout cas batata mpe bazala mpe na respect eza te okende kozwa mwasi moko boye akoki kosambwisa nzoto na yo eza kitoko te fo batata bazwa mayele bakoki kokende ozwaka basi oyo ya mutu te boye na boye en tout cas esalaka bien te malamu zwa mobali oyo ya yo moko ozomona mwaye basambwisa nzoto ne kozala te. Bonjour papa nanga. Oui, bonjour. Okoko se présenter pour balandi nyonso ya Congo tchek bayeba kombo na yo bayeba mpe pa yo ovandi kombo na ngai ovandi wapi
Ok. Ndeko papa nayebi te soki oza motu oyo olandaka réseaux sociaux mingi nayebi te. Oui, souvent. Vous avez des réseaux sociaux pour se former. Ok. Mais likambo oyo ezonginda kaka sikoyo eza mobesu papa ya moto akala ya journaliste Papi Mboma olandaki yango mpe omonaki yango? Non, bon, premièrement, la zone na kati ya passage osa bacha na mama oui pas malokele osa bacha lo ya et oui pas que solo dans l'entretien les gros parties de l'ingambo dans la téléphone dans WhatsApp la tali yango effectivement c'est très mal. Siko conseil nini yo kokopesa na bandeko ba mama bandeko ba papa oyo ezali ete moninga na yo congolais ata pasa ekolo mosusu ozwi bolumbu na ye opanza na réseaux sociaux conseil nini okopesa ndeko mama d'abord oyo asala baza na Suisse na bandeko mosusu oyo baza na likanisi wana bazolinga basala? Bon, en tout cas, pour dans la claire, comment les bisous sont africains, ma peuple est en tout, donc il faut orienter par respect. Nous autres, tu as montré moyen, ma bonne amour facilement. Les alliés vont partir pour un truc pour le combat. Mais si on est obligé de faire un ami sur la corrélée, bon, les gens peuvent dire que modernisation, qu'il est changé, mais c'est pas ça, où il faut absolument du poisson. Donc, Africains, nous sommes à 6 mois. Mais le gouvernement on a raté pour les réseaux sociaux, ça fait la honte, c'est très très malheureux. Mais donc il faut finir, parce que les gens continuent et qu'on peut ça va Africain nous sommes en estima. Nous avons besoin que les boss, on gagne dans ma solo. On ne gagne rien. Même nous gagnons sur le téléphone, on est comme on a moyen. Et nous allons. C'est très malheureux. Donc là il y a vraiment ça salir. Là il y a rapidement ma salir. Donc on les met dans le même sac. Donc c'est très malheureux. Toboy, vraiment, sur le Toboy. Ok, bon, Toboy. Après, c'est ça. Bandeko, bien que papa vraiment, quand il a choqué. Bon, papa, peut-être pour ça, il bosse à la caméra, n'a évité. Pour les apparence et ton parent. Est-ce que papa, je peux ça, il a bon, dire oui ou non, c'est très difficile. Vous allez pas sainter, vous allez pas. Ça peut arriver à tout le monde. Dans le bien, ça peut arriver à tout le monde. Quoi par exemple? Vous allez pas Charles, comme ça on prend mon Charles, moi aussi, nous avons dans la tente à Kouina. Et quand on va passer dans les réseaux sociaux, vous allez conscienter que vous allez filmer. Vous allez faire que vous allez faire un on les fait la forme, vous allez faire la forme, vous allez faire la musique, ça sera un peu. Là, on va faire exemple, par exemple, vous allez faire. Avant, vous voyez qui, par exemple, vous avez besoin de mon endroit travailler. On va l'accepter dans les réseaux sociaux, attends, mais dans la théorie, on va le mobile dans la vie. Tu comprends? Mais ça arrive, c'est que pour ça, on a forme, non? Là, ça, on a ma paix. Donc, tout ce qui s'est fait dans la forme de ma paix, n'est pas ça, la réponse, on va dans ma paix. Mais toutefois, dans le vie qui est dans une zone, ça peut arriver. Mais dans un concept, ça, on a besoin. Mais si ça m'arrive, une fois, vous n'avez pas sur le travail. Mais toutefois, ça peut arriver à tout. Merci, papa Nangaï. Le rôle aux alliés, papa, mon boti. Au moins, tout d'abord, on lobby l'eau comme on et personne n'a pas passe dans mon thème, on lobby qui est dans la carte portable na yo. Moi, na yo, à occupé comme on a yango. Si vous, tolini no opesa, na ndeko ya vandi, azape na likanisia, moi ya kosambu sa intel. Tolini oyo pesi, papa, maman, papi, mboma, tout consort. Il a dit simple. Au moment où Babiloko est dans le bail qu'il faut ici là. Donc aussi ça rend des gens. Ce que tu as dit pour l'immigration, de mon vidéo temps pour la bosse. Le Congolais d'aller fonder, n'a pas intérêt mon boy. Mais il faut qu'il soit vendé. C'est-à-dire, moi je suis autour de la salle et le coin là, à la route et le coin. Et le coin on a su avancer. Pour appeler ça pour apporter on a mis pour eux. Mais toutefois, il y a sali voilà. Il y a sali. La salle sur un jour comme ça. Je dis trop sûr parce que ce qu'on fait, ma belle ça, on te fout dans la mission. Alors, à la seconde, on a ça, on a pas les mêmes. Mais on a compris mon soeur Bazali, autre ligne, autre ligne africaine qui est bosso, et l'autre aussi en commun on a portable. Donc, au Bango, donc on peut s'en conseil à papier moment, malassiment. Bien pour le bosso, à l'idée à ça, on peut soutenir. Nous avons bien connu sur nos autres. Ma masse de Mali, donc qui a la vision de la réseaux sociaux, parce qu'il y a des contrastes dans le Yangon. Ce qu'on y a besoin de la pour le livre, on va prendre la filière de masse.
ndeko mama balobi ete yebaka ndenge osali ndeko na biso papi mboma un jour yo mpe bakosala oyo yango ata na bana na yo wana ezali maloba ya papa ya cœur sensible te po yo komele na se. Merci papa na ngai. Merci maman, merci. Ndeko papa aseke tona kokuta yo awa pa mama na biso malokele yende soki oniati awa te nayebi te soko bisiwa papa bonjour. Bonjour maman. Comment on a se présenté pour Bakibaye Bayo quand même? JR de Ake. Oh yoga JR de Ake. JR de Ake. Ah c'est bien quand même moi na comme JR. Papa na évité ce qu'on a dit mutu ya ba réseaux sociaux au kotaka kuna kotala makamike mike na évité. Bon normalement makota la teme madame makotaka et moi la kisinga bon. Matala ka bon moi. Bon. Na yebite eza leloko moko eza penza na moto eza lokola tabeza na moto journaliste na biso munene tomandaki kotiela motema kotala ye penza boye na bomoto na ye ozomona penza ke mobali aza wana ya mayele me atala na ye ezotambola mokili mobimba na yebi te soki omonaki yango wana namonaki yango madame alakisaki yango mais esalaki nga mpasi na malwa antuka na regrete makasi. sikoyo conseil nini oyo kopesa bandeko oyo bazali ete azalaki fiancé soit azalaki mwasi ya mutu songolo mobali ya mutu songolo eloko nini esilaka te mais okomona mutu amoni ke eloko wana esili na kanda wana akamati bolumbu ya mutu atie na réseaux sociaux ma bokamata bino bakongolais lokwa toza bato ya babétise lokwa toza ekolo moko sans valeur mikolo oyo donc pasi mingi na motema conseil nini okopesa? Bon, conseil nga akopesa kaka na soulever mwa poemo moke omoni biso ndenge tobotami na Congo nde tokoli na Congo biso toya bana ntango ya mobutu bamakambo ya bareseaux sociaux batelefone banini tozalaki nango te alors ntango toye na poto na ntango monde ezo évolue alors fo tomeka kozala pena mpe mayele kua na baproblème oyo surtout biso bamikolo bao tokotomi na ntango ya mobutu soki oza mwasi mpe mwasi aza na mobali na ye soki bozosala l'intimité na bino ezalekama 2 personnes eyalekama 2 personnes yango moni même na jardin d'Eden ntango ada na eve bazalaki ezali bango mibale ntango 3e personne akweyaki makambo ebebai mbala moko conseil nakopesaka epai ya bandeko na biso ke ce soit basi ke ce soit mibale donc futo zala mayele donc ntango oyo tokomi oyo eza bamikolo ya suka donc eza mabe donc faut tozalaka mayele. Merci papa faut tozala kaka mayele mais namonaka liboso ya appareil boye liboso ya soki bazofilme mutu nyonso abimaka mosantu oyaka nga nasalaka boye te mais papa soki mpenza olingi mwasi moko quelque part nayebi te wabi aza mpenza kitoko koleka kutu mami wata asengi yo kaka obimisela ye drapeau ya RD Congo atala kaka est ce que kosalela yango? Bon, en tout cas pour ngai tout d'abord ndenge baparent nanga bakolisa ngai nazo éducation mpo baparent na ngai nayebi ke makambo wana eza intimité mwasi na mobali nakosala yango te epuis nakolinga mpe te yepa asala yango donc nakosala yango te nakolinga mpe teke yepa asala yango po eza likambo ezalaka bato mibale eza lokola rumba babina bato mibale 3e personne akota moso akoti donc mobulu donc c'est ça qu'on a volo. Merci papa Nzamba Pambulo au répondre vraiment kitoko merci beaucoup. Merci beaucoup mais na bosani te na opesa mbote na ve na ngasi bomutombo na majori de Ake Mama Pisha Gilles Guilin voilà botabiye na bosani te Moïse na ve jaloux ve na ngai magie na obosa te na madame na ngai Amélie Malou na pesi bambote esika motema ezala. Merci beaucoup papa. Bino bato bolobaka o na Bundes. Bato bazake tala bingamba mibale. Ah tozali tala. Oza nimani. Oza nimani na Bundes. Itilele mtaningaki asangisa Europe. Botalaka Allemagne za mukende. C'est ça. Tala ndina za. Tala kaka ndenge bazali donc oyo ba. Mwana lo bakutu yete. Bata mabela balima. Mato. Kitoko.
Bonjour maman chérie, vous vous présentez comme vous avez et vous parlez facile à garer. Vous parlez Dans la famille dans la caisse. Na ken ko ko ba se ko bazala na dot guara depo e kenda sango c'est vrai ko e kenda sango Alimani boy Alimani wana ezaki Alimani ya kwa bana ko mabinani wana ezaki Alimani ya Hitler ya sikote mama na ngai ko kepena na mbo kwa likamuna biso to yeli apa malokele mais on va la danse il est deux fois vraiment maman na évité ce qu'on a dans les réseaux sociaux vraiment les réseaux sociaux nalanda kango mais comment militer pourquoi nalanda comment militer parce que soba il est fini yango maman nalanda comment militer nalanda des tas à ta part comment hôtel à quel sensible et na Congo tchak en tout cas natala. Ah, merci beaucoup. Bon, to yena likambu ya Papi Mboma directement pour les alliés télévision, la télé ya Papi Mboma ils ont tambo na les réseaux sociaux, na éviter ceux qui oyoka likambu wana. Likambu ya Papi Mboma na yoki yango awa et pas ser na ngai na likaki awa bebo ba sangango awa. Awa pa ya malokele? Oui, c'est ça malokele. Kababo en tout cas et ça qui se passe selon Gaï c'est une place c'est quoi tolini ni oyo kopesa na bandeko basola na biso ba o bazali ta mitema yanga banda na bandaki kosala interview na bato na lobi na sombo te tolini no kopesa na mama afai na Suisse ya Nkadia Mbemba kozwa bolumbu ya ndeko na biso mobali atako alelaki mama na ye abimisa na réseaux sociaux tolini oyo kopesa na mama wana na bandeko mususu baza na likanisi wana bazolinga basali na bona tolini na kopesa na bandeko na mama oyo bazolinga basala yango mpona basali yango te na kopesa bango ke basala yango te donc nako mpe kojuge te te so tokenda makomi na nzambe babikele juge kome toyebi te pourkui ndeko mwasi wana asali likambo ndenge wana toyebi yango nakoki kojuge mais bolumbu ya mwana mobali ke abimisa ngo ndenge wana monde entier bamona yango atuka eza malamu te eza malamu na bandeko oyo mpe bazolinga basala yango antuka bakosala yango eza malamu te so ozala ndeko mobali ozala mobali na yo omona esimbi te mibali bayebele basi bayebele esimbi te na mote pourkui po kosambusa ndeko mobali ndenge wana ndeko mobali oyo asambusi ye wana ana mwasi na ye aza na bana aza na famille aza na bandeko aza na bafani ye balandaka ye aza monene journaliste monene owa kosambusa journaliste monene ndenge wana na mbona te ndenge wana sikoyo mama tolini nokopesa Papi Mboma po ndenge tozomonaki azoyemba banzembo ezaka po amipupula na likambo yango me kati na ye mpenza aza na mpasi po bana oyo bakobenga ye noko papa kutu papa leki bazomona nzete na ye oyo eza na kati ya réseau sociaux etelemi kaka tolini nokopesa ye po mémoire na ye vraimen ezala calme azaka na courage ya mwana mobali ekoleka nango likambo yaka na devi ezalaka yo moko yebika ndenge ezalaka ta ekowumela nango ali ilembi nango babosani bachange histoire naye koloba liso mpona bareseaux sociaux réseaux sociaux ezali bon nayebi te mpona bacongolais bazwi yango eloko moko nayebi te réseaux sociaux eza ke moto leso bomonanaka te leso oza na temps omona ye te bosa contact na banini omonaka ye leso liboso bata eloko omoni eloko baoteka mokuna omoni adresse congolais azwi réseaux sociaux azwi réseaux sociaux comme likambo ya bosoba est-ce que makambo oyo esali mpa na biso na batala oyo ya babelele babusoba ezoleka mpasi na biso est-ce que babelele elekaka ndenge wana
eza solo na mawa. Merci ndeko na nga namoni mpenza oza vraiment esi vraiment ezomonana mpona communauté na yo vraiment nzambe akwambola yo na intervention na yo. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Okoko se présenter pour bayeba yo quand même na epai oyo vandi. Ngai kombo na ngati chérie na ngati kala na arène. Puis chérie, la diva force est tranquille. Vous voyez, la gâte, oh, qui est sensible, la mère. Allô, Maraté. Mon est la voiture. Vraiment, tout ça, kaka, et pas ya malokele, tout ça, tam, ça, micro, la vision. Tokutani na mwasi kitoko, la diva force est tranquille. Yé, aza, et premier mboka, oyo. Soko koyi penda sala mukili na yo. Ah, botika ye. Ndeko Picheri la diva force tranquille. Na éviter soko ozali mutu oyo olandaka mingi ba réseaux sociaux. Oui, hein. Vraiment, presque chaque jour. Lokolo ozali mutu olandaka ba réseaux sociaux sans que omoni na kende bref mutakala ya papi mboma. Si, namona kiamo. Sikoyo eloko nini mpenza esengeli koloba donc na kati ya mutakala wana événement nyonso ndenge elekeli selo yo mwasi wana papi mboma donc pesa na mutoli na balandi loba nani eloko oyo esengeli koloba. Vraiment, cœur sensible, je manque même le mot parce que eza vraiment passe, eza apocalypse. Donc babiloko ezo pour moi vraiment na kati ya réseaux sociaux, surtout la communauté na biso. Vraiment, et comme une maladie, oh, ils ont vraiment guérison. Donc, les communautés, nous sommes mais ma BP qui est belé. Autant la personne qui ont les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux vont créer pour la bêtise ou bien pour instruire, pour le développement et partout. Mais il y a biso, ça le roi, tous ont la cima, au lieu qu'il y a un pas devant, biso tous ont la cima. Vraiment c'est honteux et ça n'y passe. Quand personnellement parce que comme on a pensé à papi, c'est quelqu'un qui a ça va fier il y a Congo. C'est un journaliste très donc à ça vraiment un journaliste c'est moi qui mis trop. Alors pour à cause d'appeler ma bêtise à moi, je me demande je sais qu'est-ce qui se passe. Donc ne soyez pas des fois Dieu. Comment commenter? Je sais pas. Sikoyo étant que ozali mwasi mama ozape na mobali ozape ozalaki pe na mobali ozape na mobali na yo mama koseka te est-ce que na ntango boza lisusu te na papa po eloko mosusu mpe koki kozalaka esili nango est-ce que okoki kosala likambo oyo mwasi oyo asali akamaki bolungu ya journaliste na biso olingaka mingi abimisi libanda. Ma soeur nayebi te po olobi na nga ozalaki na mobali oza na mobali ça c'est trop non naza na mobali. Ah oza na mobali oui eza kaka monoko ndenge ebetaka libaku lingala ezalaka makasi mingi oza na mobali soki boza lisusu te par exemple vraiment na nyonso ezosenga conscience ya est-ce que vraiment moi si oyo a publié papi conscience na ye ezosala tozo condamné bien sûr mais tozo ebate pourquoi asali likambo est-ce que eza vraiment ye moko moi si oyo afilmaki moto a publié ou soit aza mwasi ya libala mobali na ye amoni babiloko oyo a publié yango toyebi pete moment nini ye apubliaki asalaki eloko enregistraki yango compte ntango wana bazalaki na intimité lelo bazali sur l'intimité te bakontinuaka kaka ou bien bakontinuaka lisusu te. Donc il y a beaucoup de questions à poser avant de commenter ou bien avant de condamner. Mais effet est vraiment condamnable parce que ezala azalaki dessus ezala asengaki eloko asalaki chantage na likambo songolo pakala bapesaki ye yango te akokaki koarrive na niveau oyo te parce que il faut quand même à comprendre que oyo ye asali eza
acte oyo asali eza vraiment acte moko ya malamu te et puis asali yango na nani ayebaki papi c'est quelqu'un oyo azo kosala mpona mboka et puis azali mpe na la famille aza na mwasi aza na bana aza mpe na bandeko d'ici par là biso nyonso mpe toza mpe bandeko na ye parce que tozala mpe bafami na ye oyo biso nyonso toza bacongolais na bacongolaise omona mpenza acte ya boye eza kaka papier moto azosambwa te mais c'est le Congo. Donc c'est les pays entiers oyo vraiment bazotala yango bacongolais baloka bango baza banani vraiment nga personnellement soki nazalaki na mobali na ngai nde naza na mobali na ngai lelo oyo si arrive ki naza na ye lisusu te vraiment nga étant que une femme qui raisonne et puis une femme chrétienne nakoki jamais koarriver dans ça bandeko wana je ne le ferai jamais. eza penza kitoko mingi ndenge olobi oyo koloba suselo omona retenir olobi eza effet moko ya kokondane wi me na ngonga oyo ndeko na biso mboma oyo abimisi drapeau ya RD Congo esambwe nayebi te drapeau wana ebandeki koyeba hymne national ya ntango ya mobutu bie na ntango ya lepere oyo etelemi mpenza nayebi te mais nini oko koyebisa papi mboma po azosenga mpe mwa conseil moko boye songolo po mutu na ye efanda kimia po ndenge azosala bisasala wana na voiture azoyemba azobare me asabela na pasa kokobela tension mpe soit AVC azobare nde pesa conseil po abika mwa mbie nalingi nasoulever eloko moko lobi drapeau ya RDC. Non, l'intimité, et c'est le mot divin. Ce que Dieu a créé, c'est vraiment et le côté c'est un moment de drapeau. Parce que l'unité wana et ça utile. Nous sommes même takela qui en a dit pourquoi qu'il a qui. Yango eza na le drapeau maman pour ndenge et télémaki et ça qui grave. Oui, parce que Azaki déjà en action. Na bangi. Ah, c'est normal. Azaki déjà en action. Ngai normalement eza eloko moko oyo eza vraiment très bien. La nudité c'est le moko kitoko mingi on zambakeli on a biso to sepela. Akele ki monte pour na busoba o tozo sala. Non. Eza eloko moko propre. Eloko moko oyo nzamba pe ses valeurs. D'abord akele ki mobali. Biso to kirami pas ya nzambe te. Biso za ba partie ya mobali. Mobali ndem tazaki créé nzambe a créé ki ndem mobali. Alors mobali ata être spécial. Oyo photo pesa lokumu mais papi mboma na opesa ka conseil. Vraiment prochainement azomaye ata bolingongo le kindenge nini papa. Tu es vraiment quelqu'un oyo to contacta mingi na mboka na biso. C'est arrivé. Au moni parce que les vins inturés tokoki sukolo belo mon côté c'est arrivé mais tokobo ya yo pété toko pardonna ka yo kaka parce que ça peut arriver à moi ça peut arriver na mutunyo surtout tu vois parce que quand on aime toko ma aveugle au pesi espoir au pesi makanisi au pesi bolingo nyonso yepé papi andima kité qu'un jour moi si au bossa les blocs salier mais ngai étant maman étant moi si étant sœur non elle c'est qu'à papi courage, au père de courage na yote, ça va toujours debout, le colo ça va toujours continuer ça na le colo continue toujours, to yebi ke et puis mais aussi la kaka, et le quoi nzembo soke bimi, to koyemba lobi to kobosa na nzembo kuso ekobi. Alors papi courage, prochainement zo mayele, ko ça les biloko yote. Merci. Papi, je vais aller pour ça la chose biloko, c'est yoka Tony ya la diva force tranquille. Mais en tout cas, si vous faites 5 minutes, je peux quand même couper ça va poser dans Gaï, vraiment ba congolais, ba congolais sont sur Balandi Gaï, vraiment na binonio so oyope akoko arriver un jour akoma na likamboyo. Et puis ça bino maïe les binonio so conseil gratuit. Bozo maïe les botti kabilo ka ba réseaux sociaux. Ata olingo ça rapport social na moi si na yo moko. Zo ba téléphone tcha à côté. Longola ma ba téléphone tcha à côté. Si vous sont pour mon na debo ça mon dé sur le téléphone. Non, ce qui vous en sont même ce qui dit moi c'est ça musique, mon bel ça musique. Ça la retenir.
luka oyo aza pembeni so olingi kosatisfaire osatisfaire babesoin nao na moto ozomona makambo ba réseaux sociaux tika yango bosalaka yango lisusu te bandeko na ngai bobomba biloko ya malamu napesi mbote na ngai na bana are nyonso na bayini na ngai mpe oyo balingaka nga tro napesi mpe oyo yanga frankfala na strasbourg mbota tro epuis na ba oyo nyonso nakoki kotanga kongo te parce que baza tellement ebele napesi bango bambote ya trop vraiment en tout cas je vous aime tous bandeko bino moko bolandi bato balobi oyo bazalaki nango posa bozomona motu nyonso ezala mobali ezala mwasi oyo asali intervention ya ndeko na biso papi mboma vraiment ndeko nyonso aza na mpasi na motema makambo ya boye tozoganga butu moi po totika bizaleli ya boye bino moko bomoni bapapa balobi bamama balobi cœur sensible aza pena na eloko mosusu abakisa te napesi kaka mbote na bandeko nyonso bakolanda mpe napesi mbote na mama sheri na ngai Jeanne Badioko zwama gros bisu euti na cœur sensible so nake na Autriche na ville ya Vienne napesi Yasami Munda Mukulu aza vie mpenza oyo asololaka bien soki ozwi na likambo sake yo okendaki na butu okoki ete nde obimelela moi napesi bandeko nyonso awa baladiva force tranquille bamalokele vraiment bandeko nyonso baleki kati na bisika oyo vraiment napesi bino mbote ebele mpo bozali mpenza bana ya mabele ya balima bodefendre mboka oyo ya balima mpe bolakisi bokasi na bino bato oyo ya libanda oyo bafingaka dotland balobi ete kuna balataka te kuna bazalaka nkubuka bomoni mibali ya kitoko babimi apa basa kitoko boloba lisusu zelo